Et pendant que fallait hasard le quoi exemple à suivre na makambo ebele ya vie. Patience na ye, bazo bunduso tu réponds pas. Baluka ba boma ba kota na ba vie privée na ye. Tu comprends quoi? Donc mutumo ba subissé ba biloko mambili bela lela nango. Tu comprends quoi? La belle lela au côté. Akenda ovanda Kenya linga so Congo te. Ce que imaginer fallait aboya biso. Gabo zo ko welela ye Angola ba ko welela kuta ko bandimaka te ka saraba. Ba Youssoufa pe ba kenda ovanda. Pour na mutema mabe bangolais baloba que c'est un américain. Na bien non aigle. Au biso ta bana fait. Remerciement non ya Jessica Mutipai mama bana. Oh tout mambo va fait. Là au biso ta bana makambo kala. Biso ta bana fait. Nane bela lo baté. Fait mo ayebi. Côté ça manque à gagner et tout le monde on dit mangoté. Bon c'est qu'on sur biso toi en place. To monique to ko servir. Ba warrior o ba pesa biso force. Même ya roya na ba télévision boy. To ko pesa bango place. To pesa bango tete ozela nani pesa bango tant que toi en place. L'occasion, il faut sauter dans le ndenge nzamba loba ke royaume des cieux. Et ça peut bato ba sauter à premier. Tout le monde qui non bato faut ba sanga na place mon boy. Biso toi na sika. Toi na besoin tete ko bonde la bato msus. Bon, il y a déjà papa et ça bien parce que déjà ba warrior déjà ba tondi pona ko yamba mokonji déjà facilité. C'est que za moto zo sala mama malamu, ozo se pesa bakina banda na mokili na monde na Afrique. Vraiment fallait aza nzambe. Aza mon nzambe sinomé, aza nzambe tomboli, aza nzambe abimisie kwa pona ba que ça la bien. Ça les chansons et bon Abraham a profité dans côté. Ils en bénéficient. Oh Abraham a sali. Est-ce que na plan il y a bénéfice? Non non bénéficier au leka, c'est pas fallu. C'est vrai la stratégie. Stratégie nanga. Kengam na c'est Abraham. Orienté Abraham. Mais si c'est pas orienté, autre retour nanga, mais si c'est pas yo raté, ba orienté ba ngote. Pour ça déjà na bina orienté musicien landa fallu, à moi na 10 minutes. Lelo yo mo monat, tala ka to bezo aigle. Il donne bezo à mon stade ta. Pas ko bundara bo le gars journaliste. Donc minga lo beate le 29 octobre. Ole batubaya ka ko telemela mutu oyoyo azo réussir car na voir au pebino bokoki ko réussir balukande sikoyo ba copier ta na façon na bango. Ce qu'il faut okende o s'affilier pour fallait s'affilier tika ngapena sanini na kende. Ponde na oteka lelo boy na na vision lobby ngai pena koma ne siko tom so ta fallait comité ngana na leka. Batunde bazande na en fait, na besoin de batom sou mayele to kindo kito to ko loka to motema mabe mo boy comme extrême non comprendre. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Motendego. Moté. Affaire ni désolé. Affaire Togo Zandé roi de la musique africaine qui tendait le long na Kinshasa na mboka na e pour rejoindre concert à un concert du siècle à la stade de Martyr le 29 octobre. Tokos. Alors on a opération Polonde Polo. Polonde Polo pour la saki ma kambeleza mboka to ba ma to tambula be fo siamboleza ki batamla po ani. Faut comprendre ki batamla po na mutu boy. Ba o tuna biso te da te fo polo da yon elo ba ke to po na star boy. Donc pour na yo ba souhaiter nous ko souhaiter aigle pour le 29 na concert wana. Je crois pas Rosala. Non, soutien déjà 100%. L'on a le warrior, soutien déjà 100%. Déjà, les banderoles, les bêtes, déjà, les bêtes, les banderoles, les capots, les déjà, soutien 100%. Pour les forces artistes, stade, les amboules, les 17 autour tournant, on conseille les bêtes, camarades. Non, on a bien nan ya aigle. 100% bien. Maman, je suis là, il faut pas acheter, il faut des blancs charge. Ok, merci. Modende. Mbote. Tout le monde a une vraie mobilisation et Makasi Awa pour un aigle vraiment
c'est que le 29 est Oyinda. Et Oyinda Makas, le 29 ba ebele toujours bien na ba kinois. Boye ebele to retourner stade de Martyr wana fali pour pas aigle na biso. Minimum bo mona kaka ba billet de qui na aussi na yebisa na peuple congolais. Ba o ba c'est la que billet au te comme le 29 billet le 29 et au te comme matin. Bon profiter moment quand muke boya bo somba billet na bino vraiment boya bo somba billet stade de Martyr le 29. Mais toi qui ba billet dans stade jour J ba te kate. Est-ce que ça ya solo to ya lukuta? Ça solo jour billet au te comme matin. Jour billet au te comme matin on te dit c'est tous les warriors. Bon profiter bo somba billet na bino. Bon mona ka ngande ko na bino Arnold Masala uti chang Masina. Na obundela ka chang bo mona to soutenir ka concert le 29 octobre boya me belé to retourner stade de Martyr wana. Le 29 fali na stade c'est Léona Imka. Bon mona teke aluga cha libaya. To so ya masola banjunga libala obeta masola kopo. Ata yo mo vraiment ata yo mo grand journaliste. Hein? To so ya masola vraiment banjunga boma libala obeta masola kopo. Omoni njoka boma libala. So eza na maya to yo zui kopa 555 oche mai trop etika la rate. Fali pour ba njunga 555 njunga boma libala. Trop eza la rate. OK, merci. Ouais, minga oloba trop yate biso to olobela jour le 29 hein. Jour le 29 octobre tous les warriors nyonso alinga hasala alinga aigle hein biso tout na stade boyo kato ba boye na mito stade una poelele ba mbwande ba otambo mais to ki babi o bo ça la plainte vike bande ko musuba chema baya ndeti sele yo ache libaya na Imka epeka les mêmes jours en Robeta bientôt a pas qui t'a déjà kin parce que au monde on te vraiment que ezaki azobo mabino sele yo wana ya balugela bato abi baluga biloba hein namona ke lokwa ba bombe tama bon alimbisanga mais eza nango wana ya ne robeta mais biso libulu plein papa oyete au moins babiloko au moins nango soute donc bande ko langa ba chera bien ba garçon bien boya ebele le 29 octobre biso nyonso talaka lelo ayo moko monati hein talaka to besoin aigle indone dans jour avant la stade ta pas bundara bo le cas journaliste donc minga lobeyate le 29 octobre abi rendez-vous le 30 rendez-vous le 30 on nani le 30 ah oya faut botambola na ba victoire na ba lemba na ba wapi boya ko ndebo oya boye après concert boya pe ete bokima pour ba journaliste msuba okima bozonga la biso apa na boduka catalogue please boya suko tuna biso anzam. OK, merci. Ouais, juste tout le concernant ma motel le 29. Tous les fans ignorent surtout au hasard amoureux musical, il y a leader Aigle. Tout bien si bino tourne de belé le 29 dans stade de Martyr. Alors Real Madrid et ça Moussa Nangwana. Donc il y a ma Jésus. Donc il y a ma Jésus à Okita. Donc qui n'est pas Jérusalem. Donc Mamosa, il y a le barou de Minga, tu es bien au moment nakara. Donc maman événement et salama le 29 non le salama Tinamboko. Donc tu auras la moutou moko numéro 1. Le seul musicien seigneur de la rumba congolais Aigle toujours. Bien non Aigle pour biso tabana fait. Remerciement non ya Jessica Mutipai maman bana. Oh tout mambo va fait. Là biso tabana makambo kala. Biso tabana fait. Nane bela lo baté. Fait mo ayebi. Bakande zali. Na roboma mutu bana fait. Biso tabana. Ba wayo toujours. Na pesika vendo ya toke soye mambo ça est bien. Toke yamba vedo na yebi ke bakande mo toke nango. Ba wayo. To mo kana lo beto retourner. Donc yango pena faut personne faire pour ba na habité fait na sia olandanga. Merci. Ngai na kana lo mo ngaloba. Omoni plein auto sali. To ebika ba politicien ba sala bongo ba kabelo to polo ba pesa to 5000. Mais ezaka raté ma musicien. Mais lelo fali pour patoyer batu ba ye kaka bo unique maka ba pona ba fali pupa. Eloko bo esala na mte. Batu balongo ba ti netinga na tiki musala na boyi musala. Musala mbongo bele $350 na boya ngo pour lelo no yamba fali. De maman bo ezala kana kaka pa wario. Donc lelo to bo mona ba tebele bo nyonso. Tala batu mingi ba boyi badi aboyo dame pour yamba fali pupa. Bata choko bokeba. Bata choko bokeba. OK, c'est bien. Toujours continuer toujours. On a trouvé mon panzi à Petit Fali. Petit Fali, bonjour. Oui, bonjour. Tout le monde est là, Aigle Zoya. Donc, mobilisation dans les Andes. Bon,
koya déjà ya papa esa biso bien parce que déjà ba warrior déjà ba tondi pona koyamba mokonzi eza facilité c'est kaza moto azosala malamu oyo sepesa bato na bandako na mokili na monde na Afrique vraiment fallait aza nzambe aza mo nzambe asinome aza nzambe atomboli aza nzambe abimisie kwa na bato esala bien. Le 29A stade des martyrs ndega fallait lobaki to retourner yango est vraiment ko retourner yango ya solo bon fallait aza mtalelo te 16 ans de carrière aza mtase malamu yo yebi ana banjembo ebele banjembo kitoko vraiment batu bakoya tema ebele kwa za star se pesa batu na ba palais na ba musique na ba boîte na ba bar na ba téléphone na ba YouTube na ba Instagram na ba Facebook na ba TikTok vraiment ça batu bien il faut baya ba se pesa star na bango ça la bien aza ya mutu nyonso a problème à mutu te pourquoi ba star na minela azotondisa pourquoi na mboka na ya tondisa te vraiment akosala plein na stade des martyrs ako retourner njembo wa seyo kolela te kobanga te siskula loba nye tata bo moko mama bo moko ekolo pe moko nji moko atako ba ministre bazali ba généraux pe bazali kasi na motema na ngai eza seyo fali dikape vraiment bobanga te bolela peke ako retourner et ça bango bien et puis na ba jalo nyonso ba ofinga ye bakoma ba porte parole na ye et ça la bien aigle merci beaucoup. Ouais, tous les warriors, bonjour, bonsoir, côté Bozali. Bande Konanga, ya Mbandaka, ya Lubumbashi, ya Kisangani, ya États-Unis, ya France, Allemagne, Boya to Sangana, le 29 octobre, to retourner mardi, de Messi là. Parce que, à partir donc, il y a 15h, mardi est on a plein. Et puis, Fista Bonzembo, Ilima Ipupa. Banda Congo, c'est là qu'on la Congo, les premières fois musiciens congolais dans le disque d'or, il y a original, et après il y a fallu Poupa, à l'équipe Bango tout, en Afrique il y a comparable, Bango dans le disque d'or il y a pirate, mais il y a des disques d'or, sinon il y a des disques d'or, à somme d'angote, à dessin ngopete, il y a un original, à zip les disques d'or original, au monde bayebi, au monde tché bayebi. Babi ngezate toza na carnaval tokende koyema mokonzi na nga fali pupa na kati ya aéroport anjili toza bawarrior dele awa toyemba grand star walongola Congo soni ya numéro 1 onga na bandaka nenga lokali bayebi yo te boya balimite kitakos neti na filme awa tomonaka nde bandeko bazowelela polo veut dire bapolo eyaki plus de 5000 donc évide bakebakisa mosusu talaka afali aigle donc terrible. Ebana ngai
awa tomonaka nde bandeko bazowelela polo veut dire bapolo eyaki plus de 5000 donc évide bakebakisa mosusu talaka afali aigle donc terrible. Oyana mentir le vénin fou pose à l'aise mentir on les appelle te beta ba irena te beta ba stade minene mais le vénin fou tout ça qui toko elle quand te beta match moi final te beta Barcelone as vers club c'est que moi quand t'as 10 c'est tout ça à l'aise le vénin fou à l'aise alors te beta match minene quand tu vas Bayern alors quand tu beta la renaissance Barcelone la renaissance c'est que va trophée au monde en haut le vénin pose à l'aise au de retourner martirwana. Vous avez un Kimia, Fali pour pas Torcos, toujours à l'attaque. Monia, pour mon agaza Moutamakambu. Abouaki Kabe Mouave a su Ballon d'Or. Yamarope a su disque. Kabe Mouave a su Ballon d'Or. C'est là qu'on a Fali. Vous avez mon agaza Moutamakambu. N'a habité pour la faire, n'a habité. Mais merci Kaka. Tout ça, mon Moussala Salema. Mignon Abraham, grand artiste de mon pays, bonjour. Bonjour Jean-Cél Wonda. Bonne santé. Taros. Bientôt le 29 octobre 2022, mais le lot monio awa na commune ya Kasavubu précisément na catalogue plus c'est pas nana Bodou Gaza concert na biso ba bi délégation ba warion ezo ke nozo fali poupa aigle o azoko malelo yo pe to monio na kati tu es de la partie est-ce que yo pozo ke kozo so aigle yo monter que meeting d'autant to pesaki ba bi yo ya comme porte parole monter ça na page nanga meeting en tant que gouverneur je dois être là. Nga faut pas les malos, sinon ba les t-shirt ya Stone Mukende. Les millionnaires Stone Mukende so moni la t-shirt boy les millionnaires solo un système et puis côté sous aigle. Donc les avana ba les malos. Ba les malos. Mais yo be promotion fallait remonter là on a ndemo. Oui bi ba bi remonter l'exa. Te faut les cas pour motiver mon kill. Vous comprenez hein? Biso to abatu to ba biso to abatu batu tomba o mona sengo nanga et dans transmettre pe batu sengo batu tomba o mona envie na posa ya aucun stade batu pe ba sa nini ba o kota na kati ya G et que ne bongo yango funa mama fait que bongo Ok, un mot gentil, Nabato tout parce que fallait comme lelo événement le 29 au Batoubayebi malgré la République démocratique du Congo événement ami balé le 29 octobre na stade de Martyr le 29 Msuna Imka ou c'est le scrap na habité au Lobanine. Donc il y a ba wario ba la tabilama na ba na Imka vraiment. Donc on est au monde déjà ba wario ba soit déjà meeting le 29 to banda wana na Imka ba omela ba mai ba soutenir c'est le. Non le 29 Imika eza roi vestiaire na biso pona ba warrior msu ba uta ba Cameroun ba nini le 29 Imika comme vestiaire ouais eza vestiaire ba msu ba uta ba Cameroun msu ba Côte d'Ivoire plus ba o monia ça dit to tia ba bengo ni ba na ba pompe mutu akota stade ba meli moi classe parce que événement c'est le Rosalande ni ceux qui connaissent à vestiaire te ya obetata. C'est déjà réservé pour la CLE. Il y a Betata. Information nos web qui est déjà, déjà que négona obeta na stade de Martyr, il y a bika ba kwa na ba bandal, ba ebani avec bolingwana et atikande on a obeta na nenga système, il y a pour un jour mususu mo année na site. Va t'a déjà jour mususu.
Ok, c'est bon, Mignon Abraham, on va pas trop te prendre le temps parce que ça interview. Te souhaitons qu'à bonne chance, tu oses l'opé, tout le monde sur scène, le Venef, on est aussi un peu public. Et là, on va la mine en moi. De là, on soit battu pena makasi en moi. Et soit tu vas te la yangon. On va se la ngwa. Ça sera presté na nzemunini. Bah c'est la ngwa. Ok, bah les mbalos. Peut-être que banzemba BCBG na podium. Les mbalos. Rendez-vous les 29. Merci beaucoup, Mignon. Pas de base à déjà au CP là. Il y a la baille, il y a la popo. Merci beaucoup, Mignon. Merci. Père Loro le besa. Ezali. Ça Wario. Besa ngada. Wa Wario makasi ya makila. Tout le monde a un t-shirt. T-shirt ya nango. Ngana la ta soto ngito matamu tukana lati. Boke là ta na imka ya solo. Ah? Boke là ta bilama na imka. Ya bisote. Déjà le gouverneur a loué déjà. Na ba étranger tout. On prend. Donc ya biso de elle aura chambre place ba danseuse et belé ba changer bilamba toujours. On prend. Ouais. Merci beaucoup. Il y a Théo Zambrota, Alex Fumosi, hymne national, Stone Mukende, le millionnaire. Nous, on est là, on est en train de faire notre travail. Vous qui nous suivez de partout, Junior Moboulakane, je te salue. Babi et Loro Kene Dubaï, mais aussi on a déjà avant le 29, il y a un aussi à la Moussala. Et le 29, rien à dire, Junior Moboulakane, Yannick Bongondo, 4 fois Mobali. Il a vu que les aiglons, tout. De Fali Poupa et puis Warrior Nyonso, nous on est là, on est en train de travailler. Merci beaucoup Ridi Bonté, quel homme géant. Kovo, bonjour. Bonjour, les grands journalistes, Netika na film, toujours. Lelo, on a une grande délégation, ils ont qu'Kozo Fali Poupa ou Azo Kita Lelo. Un mot à dire, na Warrior tout au Holanda aussi. Mais il y a un bisoka ya Mbotamati, Mbotamande Lelo. Nasi yomo preuve à la promoni, tant nous avons tokabu. Wario azo sala sentiment ya leader na ye pour makambo ato lobi ndenge nini ato sala ndenge nini kakipa kokolo toujours ya fali bete idéologie ta moko c'est une question d'organisation et de professionnalisme yanga otalisa biso a na kati ya Congo na libulo babenga sana mbele. Okay. Le 29 octobre. Parce que le 29 tu occupé des événements, on a c'est le scrampa au jouer na imka na habité na zo kapé ba warrior bazolo ba que non beaucoup ici imka vestir ici ka ba danser ba se changer kata maluvu anga kata semba ona kata semba kata mongoli kata eloko yate eloko ka moko na kati ya Congo tona événement moko o ngana otozela kata semba kata mongoli na comprendre ngo donc kata maluvu on avait dit que maluvuanga.com bisenga.com mandia.com netika yote na eka hashtag tongo na bi polo kitoko siboye rouge boye na netika film bona senga netia yo moko bité na ngona posa na lava kyango comme ennemi na OK yo nga innocent moyi dans ndinga papa image kaka na obsayo ton événement moko kakipa kokolututu.com c'est une question d'organisation yango neto laxa tournoi tout fallait sali en Afrique na partout en Europe pour asali pour laxa bokasité ya congolais toujours na drapeau ya lobiangoti alobiango alobelo mot clair bolandi tansi bolandi yango bien na kata nzembo alobini habita tabo moko mama bo moko ekolo moko mokondi bo moko lisolo ezaka moko totika tanatan le temps aigle ata yo kangino goutte atoke na mai yeba ngo kakipa kokolo osali na rera pamba toujours ya fali betaye masolo ya kitoko tous les warriors toujours attaque na biki na nzile za royinda masine za royinda buya mayola shiko chamala na ebisa bino déjà makambo eza ya kosuka ate biseke kwata maja junior na mundi na sepeli ne sengo boyambi bana donc 4 na 6 fimbu chikote et puis petit nanga moko Yahweh li présent base actualité na kauka na bosani pete na pesa mote na denzilu samba na Londres motema maman papa ya ba nanulu samba. Merci beaucoup ouais. Mardi 18 octobre 2022, chers téléspectateurs, nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la commune de Kassavubu, précisément chez Catalogue Plus, chez la grande Nana Boudouga, un grand chevalier de la plume de mon pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Warrior a décidé d'aller accueillir Fali Poupa, qui est un grand figure emblématique de la musique congolaise. Voilà pourquoi nous allons prendre cette interview, nous allons essayer de s'échanger avec Nana Boudouga pour
savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça se prépare déjà cet événement grandiose qui aura lieu au stade de Martyr le 29 octobre 2022. Voilà pourquoi Jancy Luonda est avec Nana Boduga que je salue affectueusement. Maman Nana, bonjour. Bonjour Jancy, mon frère, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Comment vas-tu? Ouais, Dieu fait grâce à vous. Welcome to Kinshasa. Ah, je suis d'ici, t'inquiète. Ah, merci. Premièrement, on va commencer. Lelo, toye panayo na catalogue plus to moni engouement, ba bus, ba tutu, bazo kende kozwa fali pour pas oza figure emblématique de la musique congolaise. Pourquoi batu ba s'adapta, ba comprenant directement que Nana Boduga fait partie de grands chevaliers de la plume parce que ba place est belé au bat ba koya ba zui ba bus, ba mati ba kende. Pourquoi ba ba eli a? Déjà, merci pour cette belle question, je dirais. Ma place est belle, mais il faut pas volontaire, mon tout. Quand ils viennent se réunir ici, ils ne payent pas. Mon tout sort l'ingangote. Perte, il y a tant haut, au sali awa depuis le matin. Bah client combien bah ngaba côté bah côté ils sont. Vu bah t-shirt gratos. Ben oui. Bah client combien bah côté bah ngaba côté bah côté ils ont manque à gagner et tout le monde en dit mangote. Bon, c'est qu'on soit biso to en place. To monique, to koki ko servir. Ba warrior o ba pesa rabiso force. Même ya roya na ba télévision boy. To koko pesa bango place. To pesa bango tete ozela nani pesa bango tant que to en place. L'occasion, il faut sauter nango. Ndenge nzamba loba ke royaume des cieux. Ezape bato ba sauter à premier. To monique non, bato faut ba sanga na place mo boy. Biso to en sika. To na besoin to ko bondela bato msusu. Bato msusu ba foot sarabana. Non, déjà o bazo ça les ébélés. So ba somba disque poto za na champion d'Afrique. Na ko pesa bango place sans location. Yango na pesa bango place. Voilà. Okay. Nana Boduga, de partout, Batba comprendre que Oza un peu perturbé parce que Batba Kotaki depuis les matins. Après tourner, il a fallu pour pas parce que tout le monde a qui au sali approximativement 7 jours à 5 jours en Europe parce que tout le monde le lendemain, il fallait azui disque d'or. Ils avaient déjà annoncé, tu avais senti cette prémonition ou bien ils avaient directement dit que maman a disque d'or. Il fallait déjà s'asseoir disque d'or, il fallait avoir disque d'or le jour où non ça qui déjà s'asseoir. Disque d'or on a déjà CP Sama. Depuis quand? Depuis Kala. Tout le monde a Snap et annoncé officiellement. Mais déjà hier parce qu'on va t'annoncer que au sali 50 000 en France. Tu le saurais bien avant. Aux a surpris tes gars que Soutouki, Snap et Soutouki Singate. Fallait pour pas félicitations, bravo. Tu as fait autant de ventes. Alors disque d'or nao déjà c'est soimi. Mais au conseil de l'organisation na biso titoya to publié yo. Donc au Kenya nangai ezaki na moi, ezaki na cadre musala nde bomoni musala wana. Mais koyo bango avant ndetinanga na kende to là c'est pas important. Tokende musala disque d'or et c'est Zouamaki, ba pesi biso nde officiellement eza nango défité, to na besoin ba tuba boya ba lingate pour échanger et loroté. Parce qu'il fallait pour passer le premier artiste d'être certifié na Snap parce qu'il a travaillé avec Warner, il travaille avec Snap. Aujourd'hui, ce qu'on l'iné on a parce qu'aujourd'hui les artistes, surtout les étoiles montantes de la musique congolaise, fallait fongoli nzela. Conseil ni européen ça na batu oyo baza affilié na ba organe ou et ça la consorte ba gérer ba vente na bango Snap a sali officiellement que fallait certifier le premier artiste parce que tout le monde ba artiste belé ou ba producteur de musique ba pesa bango ba disque d'or ou ils alla certifié par ba producteur maintenant par Snap ne batebele na habité par ça au koki kopé sa ligne de conduite nini to idée nini avec les artistes congolais parce qu'en même temps vous êtes chroniqueuse de musique, vous êtes dénicheur de talentueux parce que tobi émission na yo et bimisa ba artiste o e ba yebana télé lopé ba yebana na habité so ko orienter ba artiste on nene papa ko orienter bango na osangote ko pesa bango so conseil na rosala ngote po ba yo kilangate menanga lo baboye omoni balobaka lula elateli ya muninga po yope oyeba kolata o amboite le pas o azama yele kana banzela fali aleki fali c'est une école hein. Moi je le dirais fali c'est une école so yebi kengai na un orchestre nanga il faut na sara nini na booster ba blog na Instagram nde fali asalara yo mo fo sani di déjà Hollanda fali asara ndeni po na mona ke tom susu asa un peu partout balobela fali
ole na yaka kofinga finga ye disque na ngai ezoteka matin nzembo ezoyokana te il faut naluka fali asala nini otali no namona fali tout le temps abosaka tout le temps studio il faut ça nini olanda oka aza mayele soit alandi na ye aose retrouver fali aza guide makambo oyo fali azosala ezopesa positivité nango tozomona réussite nango tozomona en fait j'ai envie de dire fruit nango tozomona yango ole batu bayaka kotelemela mutu oyo azo réussir car na voix ope bino bokoki ko réussir baluka nde sikoyo bakopia ata na façon na bango ce qu'il faut okende s'affilier pour fali s'affilier tikanga pena sa nini na kende ponde na oteka lelo boye naza na vision lobi ngai pena koma ne siko tom sota fali komite ngana na leka batu nde bazande na en fait na besoin de batom so mayele mutoki ndoki to ko loka to motema mabemo boye komi extrême non comprendre bwana muninga na bino o ezake soka sali couleur ona couleur o se marié a jola ngo ba point so yo pe landa na crépe yanga mais to kene na concurrence mo loyale pour les fona ko boye loko yo so sur la ba point mais ngana na 0 point c'est normal en fait na comprendre raté si ko ba to pia ba conseil te po na ebité ba inconscient moko inconscience il y a sorcellerie n'habite sorcellerie inconscience soy conscient on fait n'habiter na attend quelqu'un na batu te o ba yebi trop po ba yebi trop ko le kana fali yango mais malheureusement fali on rendre champion na bango conseil pe bon ils atteint Nana Bodouga, je crois on va clore cette interview le 29 octobre 2022 catalogue plus stratégie nini oyo oche en place to niveau de soutien non déjà to moni mais stratégie nini oyo oche en place pour na batu o pe baza ba fanatique na yo premièrement et puis na ba oyo bayaka na staff na yo stratégie ni oche en place pour na o guider batu na stade de Martyrs est-ce que après extension ici ka ba biezote kama en fait okoki expliquer biso votre stratégie. Bon, non, catalogue plus, contribution catalogue plus, c'est mon anango parce que déjà, tant qu'on a été, catalogue plus, c'est ça espace pour la réunion. Quand on a tué Bissau, et quand on a 4h, 5h du temps, notre chose là, on a transpiré, bangba katana bilamba, le color où est la rocabora t-shirt. Est-ce que n'a pas sango? N'a pire esprit comme si on a sango te. Nana ba mettre na copé sa bangba sango. Mais comme si on a que la bangote. Si quand on a maman na bango na sani na telema na toka na transpirer pour na sani na kabola bango. Catalogue plus, belle homme sala na fali poupa. To l'équipe aliment na mbongo te pour aliment et autres sorti 300 banderoles. Mais catalogue plus c'est mati ba banderole et contribuer ba banderole to sali 14 banderoles. Au catalogue plus c'est sali so bokena koidro, bokena kipwanza, bokena na ni palme but bokena na 24 donc catalogue plus et contribuer pena na promotion. Yarosala. Donc on a une stratégie. Quand on a un artiste, tu as un orchestre, tu as un biso. Produiseur artiste. Tu as une télévision. Nana Bodouga TV. Tu as un des mois tu as un événement. Tu as sacrifié un artiste. Tu as un lobate. Tu as un poudre laxa. Tu préfères un lobisa bateau au loba. 2 mois en maxi. Tu as un événement. Tu contribues. Je transpire la balle TV, balégate, babonga marat, ba make-up bani. Contribution, c'est ça. Merci Nana, mais il y aura une question pertinente au no lingana tout nayo parce que nayo qui a un catalogue plus né bandeko bazoloba parce que tu as vu que événement où ils a officiel le 29 ils a fallu poupa mais nayo qui a wapé bandeko au kabel ba t-shirt balobi vestir na bango il y a le 29 octobre 2022 et kozala et sika o c'est Léo Scram ou parmi artistes ou yamba pe belé na imka est-ce que cette histoire elle est vraie que Batbaoke Ndrolata na Imka? Bon, bato balobe Imka eza mutute. Imka baluango. Ndepe kuntakoya na catalogue baluango. Bo baluwe Imka po balata na Imka. Ngana imna ngate so baluwe. Bo kolo Imka boss orbo ya luwe se bato. Ça la vestir. Mais ça fallait. Peut-être que ça bato bango mo basali organisation na bango. Bo organisation ça tina tona bandeko bauti Luanda. Basa pe na organisation na bango basali. Bon dia. Bande kwa Brazzaville basali organisation na bango, bande kwa Kinshasa pe pareil basali organisation na bango. Bamo o bamoni ke baro louer kuna po balata. Peut-être c'est vrai, peut-être pas aussi, je sais pas, moi j'en sais rien côté wana. Mais est-il que Imika eza sali ya mukolo nango o arada bezo ba louer yango. Ah mais so ba louer yango de vrai na kota mambo Imika tena na ngate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na koko succès sans que na remercier ba warrior surtout parce que on les a vus dimanche ba o ba yaki
depuis 9h kozela avion à Liboso oyaki na quelques musiciens bavandaki ti 20h kozela deuxième groupe oyaki vraiment ils sont forts, ils sont d'attaque donc ti ba Kovo Star Kimi azate hein o kima batu bana doki bokima ndeni o bana mikandal ba musicien fali ba leki batu musu basala ba 10 ans na poto bana ba doki te bango bana ba doki ba kanakini wana bien on te quand t'es sérieux au moins maman to linga dete marambo yebi bosala roi boyebi te Exactement pour la bonté. On sait que je sache Nabi que bazande na long séjour visa na bango au ya Canada. Quelque chose à la nado. Papa na poto so jeta 6 mois ya récépissé za mukanda. Ce que ba 5 ans. Bon ki bandeni. So ko to ba 8 mois congé muke mutu na mutu okende kota famille na ndene mutu na mutu ozonga. OK so kima. Bon ba ki ba tuta na poto. C'est juste une question. Ah papa. Na kana kina mer 20 €, mer kaba. Mais kaba to kana kinya to kabi pe ba 20 € ya ba to ba kina orchestre ba kima. Okimi aura tête. Bango tout bazo grand complet donc je félicite les Warriors qui grâce à vous Fally Ipupa a pu avoir ces disques d'or mais balobi ke bo continuer les sous bo continuer à kosomba ba nini ba non pas seulement les billets ba œuvre et artistes parce que à force ya continuer kosomba côté peso mata donc côté ba billet Tobeta tolote parce que vente continue nango mais déjà le billet il y a assise, il y a pas place assise et c'est si là. OK. Place VIP. Et si là, il y a $100. Si on a bien le contraire, on a arrêté bah tu vas somber. Je peux pas dire le contraire. Exactement. Sauf qu'il y a un banque hier, bah il y a un banque, il y a plus de billets de $100. Bah place c'est si. Et bah il y a 2500. Donc d'ailleurs que ça va bah memana mais on dirait bah memana. Un grand événement de l'histoire. T'es bah memana. C'est des appels retourner au vrai sens il y a mon nango. Les instruments viendront quand? On a un problème. T'es sûr ils ont déjà peut-être que yo et pété. Et bah musicien bah quand maki 2 mercredis na Safari Beach. Fally Ipupa très organisé. Soit bah côté maki na centre ville dérangement soit bah côté Libanda vraiment dérangement. Bah que Safari Beach donc déjà il y a au carburant et puis bah il y a mbopé. Pourquoi que t'as bah on va répéter bah au côté. Donc faut senga ta o senga nzela ke to ya zo image so ba boy okete respect na musana bango ba répétition ba no sala na Safari Beach oui ba okole ba pas de danse musuna na Safari Beach ba oti grande tournée ba zo ino bazana ba pa na bango ba nzemu na bango ba mesana o sala parce que bango bazara toujours prêt mais seulement o ba ngba perception na stade awa ba lingeza la quand même différent et le quoi yemo champion zo ya lelo mercredi ba musicien tout ba koti Safari Beach. Okay, merci beaucoup maman Nana pour ça. Batubaya côté sécurité les Kondi Azali, baki si ba renforcer la police Azali et ba Warrior ba mi ibité, ba yo tant de spectacles. Na tamola na téléphone na Victoire joue à marche. Faut mon sécurité ba Warrior. Na mi ibi ba kota na mulongo ba tamboli to na bango ko fona kosi. La question c'est belé mais nangana tuna mamba Bram mais bon babi yo ne muto sali en sorte que côté ça Bram na carré yo. Non non côté en tant que kingai. Nana Boduga. Nana Boduga nga sa na victime te. Abraham a commis musicien Fally te. Abraham Ipupa a soutenir Fally nanko. Abraham Ipupa a soutenir Fally nanko parce qu'il le veut. A moni que comment boko bundi sara mutu oyo a défendre Congo. Bo bundi se fait gratuitement. On se comprend. Oui, à Sali chanson. Et bon, Abraham a profité dans côté. Ils en bénéficient. Oh, Abraham a Sali. Est-ce que dans le plan il y a bénéfice? Non, non, bénéficier au Leka, c'est pas Fally. C'est vrai, la stratégie. Stratégie nanga. Kengam na c'est Abraham. Orienté Abraham. Mais si c'est pas orienté, arrêté. Autre retour nanga. Mais si c'est pas yoga raté, pas orienté à bangote. Soit déjà na bina orienté musicien landa Fally. À moi on a 10 minutes. Ce qu'on bango wenge, Abraham wenge. Wenge non qui est orienté Wenge, Alanda Fally. Mais yo posa oza parmi ba figure emblématique il y a presse, c'est normal. Yo monane ba Bram ba BCBG. Pourquoi pas yo? Figure emblématique c'est vrai. Ba coup de pouce to sala. Vous comprenez? Ba coaching peut to sala ka. Ba conseil peut na bato to sara penza tom suna ba affinité to pe sara pe. Mais oya orienté mututé. Abraham des ana sokola lata, yara marche ma kolona ye. Courage na ye, énergie na ye. Nando orienté ndeni. Non, Abraham Tozarane tous les jours. Abraham, il a toujours aimé Fally. Abraham, il est reconnaissant envers Fally Ipupa. Azora suspension à BCBG, Fally a tombé le téléphone à Benga Ravione et Salvatore. Et l'autre, oh, on a basala, et ça carrière n'est pas finie. Atikal na on a vu na mobimba na ba anal na mutuna e. Et pour cela lobi non. Et puis vient on peut azo kene na banzela mo boto monake. Aza champion. Tikana landaka lokolo champion. Abraham téléphone ne peut pas soutenir.
andozo bapelo azozwa te atovanda ndenge atozoseka Abraham fungwami abi pe na fungwami ba warrior pour na bino na fungwami on peut se contrôler alors bon même na écran. OK, Abraham c'est mon frère na lingaka jeunesse et mata ndenge ye moko pe fali lingaka jeunesse et mata tu sais na 2010 tozali en Afrique du Sud na fali na 2010 c'était comment Nigérien il y a 3 interview moto sara na fali alobi na nomone nde Nigérien o ba ye 3 na pe na beje biso pe na Congo to ya 3 fali azora ba cop wana ti mais siko ba cop ngo pe so yo beta te pe na moto opia te po bino tu bolingi ete siko pe amona ke musique ngo pe esa nini e ke na ona ko kufa e ti la roi yemoko ceux qui osa petit frère mobwe o luki vient na yo to boité ni ba bina filé le loto mona et même avion même moral abundi c'est pourquoi le loso y coopération mo pe ko na nzela pe bina filé pa bengi alors papa di ba dia ta directeur marketing alors viens nga champion aigle et qui tisi mutute ngana na nzela mo koto no kende mais est-ce que koto yo ko gérer le kambango te ata pona conseil pona vie no artistique on peut le faire babiso to benga ba yangumba te papa Diedos tana osabo na a besoin conseil papa Diedos pour ming na benga Diedos va vient na ba Max mbenga sala makambo ba chrétien mais le roi ça vient na benga kenga na benga joka vient na yamba papa Lutumba na besoin na so ba renseignement le bi na filo ko benga pe fali pour pas oui vie tala mutu mo so elanga bo masolo nzela na basala ngondene niveau oser reconnaître batu oyo ba edayo eza facilité pour les autres ba reconnaîtra jamais surtout na domaine oyo chronique ingratitude yango so kangela batu belé banzela eza nango facile nzima muninga nanzima compétence na yo mon frère mutu mso pa roya ko nzimanga sozo nzima batu te ba ko ndima ko te nzima ka batu betela ka baninga maboko nzima ka ba gloire ya batu nzima ka ba valeur ya baninga orozala pe valoriser retour et salama ataka na mutu wana te mais lelo nzamba ko pesa o famille moko binde fali nzamba pesa famille ba warrior et belé ba sala ingratitude ba collègue né mais tant de ba warrior ba somba ba disque né est-ce que ba collègue de ba sombre donc ato yini quelque part et talete yé pona eza famille nzamba pesa ya ba warrior po bango de ba somba yé po ya tekama c'est ça un mot gentil Nafali Poupa, il est en train de regarder parce qu'il descend aujourd'hui le 18 octobre 2022. Nabi que après son atterrissage, yo jamais aux Zanga pour beaucoup tanaye parce que nabi que marame belé pe communication belé à Rosoa yango et pas nayo un mot gentil naye un mot gentil surtout na ba jeune pe oyo bazo soutenir Fali Poupa. Bon, ngai namonaka en fait comment qu'il a fallu ba fleur ben oui ba te belé ba oui au sango le kanga mais n'a préféré ko lobalne maloba ya mapamboli fallait pour pas que Dieu te bénisse que Dieu te donne une longue vie plus longtemps possible na sena moy oyo c'est tonton c'est vrai o ba supporter ngote mais ba ko répéter ko coopérer na nzambe po nzamba ina yo nzambe abalukela on attend nzamba lingité ils pourront pas le faire. Et ça n'attend pas succès et ça qui relève roya mutumsu pas pas dominé ça a toujours été comme ça dans le monde entier nzambe randem tout aza éternel règne mort éternel fallait demeure béni parce que tu es une bénédiction pour l'Afrique tu es une bénédiction de mon pays et pas nanga fallait azar le quoi exemple à suivre na marambo belé à vie patience naye bazo bundu tu réponds pas baluka ba boma ba kotati na ba vie privée naye. Tu comprends quoi? Donc, mutumo ba subissé ba biloko mambili bela lela nango. Tu comprends quoi? Mambili bela lela au côté. Akenda ovanda Kenya linga su Congo te. Ce que imaginer fallait aboya biso. Gabo zo ko welela ye Angola ba ko welela kuta ko bandima te ka sakaba. Ba Youssoufa pe ba kena ovanda. Pona mutema mabe Bangola ba lo ba c'est un américain. Bangola ba te ke fali ngana kenda Angola na fali. Balobi que non lui n'est pas azangolais te baloba baza congolais te baloba ngote le lo fallait silikaka que ne vandaka na mboka ba makoso kuna na Côte d'Ivoire oyebinde ba choix fali to comme ça mutute na niveau mo aboya Congo akende ko fanda na libanda biso de te perdre alors fallait que Dieu te bénisse que Dieu te donne encore ces grands cœurs là et ngana loba ke renier likolo banguna no bazala ba marche pied na yo baza ba marche pied no ba otika ba marche pied na yo ton bonheur est comme kotinda ba mamé belé ba lela bazolela na prière et quand on te fait souffrir fallait dis-toi que au souffra yo au souffrana ba te belé ba okela ko pasi ba lela ka e ba prière rapona yo tu es une étoile tu es une pierre précieuse pour l'Afrique et en tout cas na habité quoi mata lisusu mata. Ouais, bonne chance pour le 29. Bonne chance en tout cas, donc, et on les cas très bien. Et bah, bêti le 29, bah, quel est 30 Brazzaville? Donc, orchestre, moi, un calendrier, bilan.
boyaka kofinga fali bila bato bokotela reza wapi babetaka wapi. Après les 29 lobby maman Brazzaville. Après ce spectacle le 30 à Brazzaville, Gabon 4 productions. La première semaine en novembre. Tel niveau mutasaka na calendrier zo continuer. So bo lobby bo kotelier, ngam na pese ba date wana. To musa na monde zo pese ba date wana. On est ensemble. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était Nana Bodouga, une de grandes femmes de médias, figure emblématique de la presse congolaise, un grand chevalier de la plume. Si vous avez aussi besoin d'avoir quelques conseils d'elle, n'hésitez pas de la contacter à travers ce numéro qui est affiché au bas de nos postes téléviseurs. Merci à nos abonnés, merci à la RTVS1, merci à Congo Sengo Plus Télévision. RTVS1, c'est ma chaîne, hein? RTVS1, en tout cas. Ma seconde famille à RTVSM, je vous amour. Natika pe touche nanga kuna. Tellement tolo bela mama fali, nenga kina tout no elo mo ya verkisme, na habité malheureusement ce qu'on a ba souvenir pe ya malamu ya verkisme. En tout cas, sincère condoléances na famille musicale et puis na famille biologique, ya papa na biso verkis. Récemment, émission sukanga na otiko sana e. Mambo sokoda verkis a yelanga iba document wabi mwana na ngai wana zobela makolo kana ba douleur ne. Moi na ngai ngana sana problème banda kotanga makambu oyo oh nyoka longo so lekela ngai ngape koto yo note ko yambe kaka na ne oyo 2022 o émission suka na salle na et pesi pasi mingi que son âme repose en paix a contribué qui na musique na biso a sala ebele banda mobutu na artiste na biso Verkis atiki bilembo tolongwa mukilo totika bilembo et osa bien paix à son âme et nous sommes vraiment de cœur. C'est vrai tozo lo belana nous ba vivant parce que c'est un événement où ils ont senga vraiment to mobiliser batou mais to bosante ke toza na matanga munene Verkis c'est vraiment ça pionnier moko munene wa tiki biso souvenir na épée peut-être ba conseil moko a pesayo masolo belé a betelanga ya koseko lingate masolo belé a betelanga ya koseko ebi ke jour a une émission a betelanga pardon hein à une émission a betelanga i makambu ya na aloba on a TV on a TV aloba manana oyebi ke nyoka longo na l'époque mobo azaka na mwasi na mobo nyoka longo mpiaka ngana zo bimisa mbongo na zo pesa mwasi nyoka longo na bitongo ndo pesa ye mobana za oyeba po bakabela mwasi mutu mbongo na miso mobile na ye abi mama zela na to kata émission wana sima caméra na expliquer abetelanga masolo na seka asali trop yamalamu na mabe asali penza trop yamalamu na mabe asali trop mais le quoi moto soka kufi baloba mabe na été to ebite ndenga sola kina nzambe na ye vraiment azala pour beaucoup na musique na biso ba studio bilembo belé faire ki satiki et ba souvenir de ne pas na zango belé ko seksanga pa ndo betela ma solo ata tango ba tabulei banda okende voyage oui ba tebele na ye na linga ko se documenter surtout na source et belé na yoka la musique ya kala na yoka na ba source papa Lutumba et pas yemoko papa Verkis donc na yoka penser belé na ba source wana paix à son âme tout ça deuil. Ouais. Merci. Voilà, donc merci pour cette opportunité. On te laisse le temps de se reposer. Voilà, chers téléspectateurs, on se voit prochainement, même heure, et puis vous allez suivre cette rediffusion, je crois mardi à partir des après-midi. Restez branchés, connectés à nous suivre. Merci. Merci. Coucou les abonnés de Congo Sengo officiel télévision, béni l'occasion à la présentation comme d'habitude quand tu auras la même information et aujourd'hui tu as un catalogue plus chez mère Nana Bodouga tu as qui a ba warion nyon so basangane a yob so pito ekolanda bango comme d'habitude de to luka place sur mes informations za poto ya ko memela bino et là nous avons une surprise pour vous tu nazanga monter nazaba invité nanga oba uti musika imagine concert le 29 faisait vraiment moto ça feu c'est vraiment confirmé c'est 29 parce que bateau déjà bauti balibanda et tout bazana Kinshasa et la zambande on a biso bauti na Angola bauti musika na mboka Angola baé na Kinshasa juste pour le 29 octobre jour année oïda et là je suis avec mon invité je dis bon dia boa tarde ceux qui sont avant midi bon dia après midi boa tarde bon ero tous ça déjà na boa tarde. Voilà. Votre voyage, votre part dans le voyage na bino obo combien na kin. But nango c'est pour la monde bâti polo déjà fait. Tara Aigle. Aigle.
nazaka na souvenir moko ye moko place aza soka tala émission oyo ako reconnaître eloko wana à l'époque ezaka na Kinshasa ezaka na match ya RDC ayaka na stade des Martyrs CLOP ayaka na kati ya stade des Martyrs na tribu d'honneur bafanda mais fali azaka premier aigle o azaka wana azaka na esprit na mutu na biseke fali na lela fort na sorti azo bima na bi fali na lela fort mais il faut comprendre nazaka ndenge nini po moto atelema abaluka zonga vers yo apesa ombote abi na sepelaka na moto o alobaka nanga ke alingaka ngai e fali azonga apesa nga mbote na maboko place aza soka azo raisonner po eza jata imbele na stade de martyr akotanga motema nalingaka ye makasi alors toza ba congolais o tozaka ja na Luanda mo bata imbele tant que événement parmi événements na événement où ils salamaka na RDC ba vena bisa wenge ba beti tampe ya leki na bango ofale popa tampe eroya erozala ya moto mususu tozana pona bandeko nyonso mais to fungola mutema to ndima eloko o ezomona na o ezosalama so voyage au bosali ngena tuna voyage au bosali na ba propre mbongo na bino moko futa avion ko yati non bête le coup de solo à époque moko boy c'est que tout mon anité ouais si non pour la handicap même qu'on contribue bala na biso to chaka to yokana pinga to sangani to chebala ba ma to qui ta place aigle azali po azabna aigle ba fantique ba kinde to zolingana te ozomona evre kitoko me ozondima evre ana na kuzu me na fara ozobima ingra fali aza icône mo boyi kaka ndenge nana lobaki nga aza ba pays mo ebele ya baafrike oyo nga atambola bato bayeba afali aza kinois te kote moko bayeba afali aza américain namona na video moko bo nayebi je crois ese omeli festival mo ezaka na États-Unis babenga handicap la merveille ayaka pe a présenter Afrique mais nazomona soldat américain azotala ye ko banda na seti likolo alobi non na mona africain boyete ngamona landela ndenge soldat azotala na se azobalusa mu kebela kano pe bazali endenya ba africain kano bazali mais ya fali koma neti nzambe penda pambola ye aloba pe ke yo ifona pambola yo au présenter RDC na musique na propriété pe na kimia biso to aussi bamboka mpaya to e awa pona handicap pamba to misi balang na biso na ba faire pona fali popa tu as mon événement ba yoka ngona musika te délégation boya combien de personnes ya en plus toza ebele ezala bandeko bazoya ba oba ko remplacer bazoya pona les concerts à le 29 il y a le 29 o eza fali popa. Alors on s'est présenté là nous Freddy Kiako ndé nazolo baboye bandeko nanga nyonso to bazana ngola bana kimbangu respect belé vena biso Sébastien Kungwati vena biso Junior vena biso Serge Tata Kibokolo ma Monique vena biso Jidoka Loyalo bango nyonso place bazali babike mwana bango aza awa bana Palanka, bana Mabor, bana Petrangol, bana Ojaenda, bana Kalemba Doge, bana Mart ne tombera jamais. Bayebi toye. Bango nyonso nde baza wana bayebi yango bien. Bandu le betama e betama ba Sinafrika, e betama ba Atlantico, e betama na ba Villa Kilamba. Fallait aza le seul musicien au abeta concert et a pris le colo na kati ya Kilamba na sida da Kilamba o muto ko contredire ye azate o ezake tozala pas seulement communauté congolaise mais communauté congolaise tozala muke o nyoso batikali wana bazala bangolais na bangolais o concert on etonda na Kilamba bayebi yango ndenge baza wana alors moto azopesa biso honneur wana
moto azopesa biso ba respect wana ke bobengaka biso balanga bofingaka bolobaka n'importe quoi mais oyo ya biso musicien aye boye kokota ebele koleka biso moko bakolo ba musicien aza na beaucoup de respect nako expliquer mama eza na musique mususu biso awa pona ndenga Kishasa tona ba bagarre d'esprit hein na ndenge ya esprit mais poye ba valeur moto OK libanda place oyoka awile longomba zo beta bino bosomba kasu balbum awile longomba on soute ka so texte drapeau na biso na mboka moko yoko tum doche makele na TV bayebi yoko tute banda le lotilobe mais fallait pour patanga o teka drapeau aigle teka drapeau ya RDC partout vraiment totika mutema mabe surtout babina Angola kuna pa bino bate bele bandima te il fallait za congolais bandima ngote par rapport au moni musique au fallait zo beta eza international biso ba congolais to se retrouver na kat ba africain to za ba africain bandeko na biso pe bazana droit oyo kabiso Motinyo sazo se retrouver na musique o ya fali yango moni balobake fali pour pas noelanga langa bine ba finga kabiso ba congolais balanga mais fali noelanga o fali americano donc az américain aza langa ti alors honneur wana babilo wana nyosto ya malamu pourquoi pas to pesa fali ba fleur yango mona nzimi penza na ya awala kati ya Kishasa to ya revivre ve pour événement ngo babandela rango te ba changer rango te événement ngo pesa la ka moko ba tia rango peut-être to luka ya ba patron to luka ba nini mais balobaki na concert à Stade Martyrs est-ce que na tango na biso bozalaka ngapena lingi na za tala moi lisolo un jour ke bino bozalaka na concert wana en tout cas ba fleur rebelle tozo zela to yebi que Stade Martyrs eza tombé. Le bon la bande copé baché date na le même le 29 nous avons c'est le scrampé à Kobeta le 29 on a na Imka un mot gentil. OK merci. Toza ba congolais baza bande ko na biso mais eloko moko boye ngana ko lobeza boye événement ezala ka moko na mboka pe événement ekotika la kozala ka moko sikonde sinde sito aboye bon oya balingi bakende pa ya sele bakende ope balingi bakende pa fali bakende po bango nyonso to baza ba congolais mais na mona kana ba concert ya bangolais balaka ceux qui basali concert na bango bakobeta eloko moko ya munene bango nyonso bazaka eloko moko babeti yango o mona teke na pembeni kuna mususu ake ache po ezala polémique ou bien ezala boye mais o ngana yeli mwena loba makambo ndeko langa ezate bonne chance na ye abeta musique ngana eka pona ko yoka musique ya fali na tala fali popa aigle o penazo kumba biso na degré o tozolinga. Voilà le 29 biso sur la Stade de Martyrs et on a biso tozana sango ya malamu e komela biso hormis événement na Stade de Martyrs tozape na présentation ya disque d'or juste on reste en disque d'or. Bon, tant on aura un disque d'or, on a un bien moko makasi pe na ba niveau ya musique na yesengaka azo disque d'or. Disque d'or wana ezo mérité na fier na ye na musique na ye ba belle musique. Pour la musique a fallu mikolo na habité na mwana mukie ya ba 3 ans 4 ans sur week-end nzemba fali même na lupango. Nenga zo yeba yango na secondes bazamba musupe bima mwana muke pa zo boyemba ngote mais afali na mwana 3 ans azoba déjà musique oza afali popa ne sonna ils ont compté plus tant on a ko ce événement Stade Martyrs bon wana pena na chaki tembete na yeba pena ke stade wana nazoka pe mawa na ba belle musique afali popa ndenge batwalinga ke na mutema nazoka la stade mawa makasi. En tout cas, sécurité za makasi na stade parce que na on place aux alaté. Place pendant batteur fana et aux alaté. Mais tu peux ska chance, musique a fallu mettre na kimia et za na des autres de mais ba peut battre date na jour wana. Bachango na mutema moko, bachango na concurrence te. Pour fallu pendant ça ba concurrence na mboko wana ba jaloux baza. Pour na éviter musique ne soit comme na ba concurrence na Kishasa. Pour musique ya kala, ndeza ina ba concurrence ya lelo. Eza na concurrence te mutu dia bozoye ba ke yen na za leader na mboka azo mériter drapeau RDC na ba pays nyonso faut boza ka fier na ngo biso nyonso toza ba congolais faut toza ka bomoko to lingana ka so tozo lingana te tozo pesa ba avantage na ba africain bazo mona ke bango na bango bazo sola bien te mais na mama o eza terre fali popa.
Merci beaucoup. Rendez-vous le 29 octobre, mission de la stade de Martyrs. En tout cas, Fanny, on se fait Poupa. On vous invite de venir très nombreux, venez vraiment nombreux. Au besoin de partout, au pénal, au comité. En tout cas, Boya et Belé Benem, Tesso Ndeko, To Sukisa, un dernier mot et puis un mot gentil pour Fanny Poupa. Ok, merci. La parole est là, on a le bagaga. Bande konyo surtout, otolinga la musique na biso. Toyebi ke to na événement moko. To soutenir ba événement na biso. Nayebi ke bande konanga bana Luanda, bauta na ba province parasi, bana Angola nyo surtout, basisi ko yate ebele pe bazali pe ba ozala na munition de tozabo. To kuta na biso no sto tombo la culture na biso, to pesa fallait pour pa ba flair na e makambu nyo sto eleka na kimia. Bana nyo so a Luanda, Kalemba Doji, Marti, Ozibana Mabor, Ozibana Palanka, Ozibana Ojaenda Kuka, Ozibana Kimbango, Bana Kapolo, Esikanga na Fanzi, Ndeko na bino, Yeyo, Freddy Damadi Milkara, mais mingi c'est aigle kaka mingi rolobate na pesi mwana nga beldi kunda esika zalimbo tebele Miradi mbote bele na pesi ba parents nanga ba camarade nanga nyos na pesi bango mbote Junior Binadama Mutasimbi Fungula ya Gal Mobimba na pesi mbote ebele sikazali. En tout cas merci, rendez-vous le 29. D'accord, merci pour le mot de salutation. Bon, na pesi mbote mingi pa madame nangai Mela mwasi ya mwindo mwasi ya ngolo. La pesi bana na ngai grâce na Jojo mbote na papa bino na hôtel handicap la merveille pour ça là do tiki bana kuna na Angola po ya ka na tiki bana pe ba bidai ke papa depuis palais na ye tongo so ala muka banda ka fali na fali mo bana ba mo sazuwa papa ya ko fali ngo olinga beta muzika nzambe te pa ngabite bino bosali shwa nzambe ngape na sali shwa fali popa ya ngozo mona bana place tout bozali coup de salam na c'est bon puis un message un peu na portugais Omer Mao Angolana dia 29 de novembre et dia de Falo Popa et agrandissez cette organisation et agrandissez tanto aqui na espera e agrandi todos angolanos e dia 29 de novembro aqui no campo de Martyrs. Muito obrigado. Bye. Alors bye, on se revoit à la prochaine. Bisous. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossali Minoté. À Tcheli Minoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez.